il faut vraiment topper sa valeur na population valeur na petit peuple à travers ba sujet na biso apé sa ba point de vue na ye apé sa nengenini azo sentir pour moka ekende obese liboso bandeko na nga lobi na cour constitutionnelle pour la bateau ba kipe makambo ya mona Congo Martin Fayulu pas trop de questions mais besoin évoluer kitoko peut-être toujours j'ai la décision finale peut-être Heroes à la payer en tout cas bandeko na ngai mutabet sa lisolo ni ya Martin Fayulu ni ya mona Congo Félix Tshisekedi mais totika la juste na kati ya sujet ya mokola lelo bandeko na nga na régizwanga na mobimba peuple congolais amona ngai yemo en personne amona nengenini na lati Jérémy voilà bomoni nde na lati noir ezapona ezapambate bandeko na biso pe ba journaliste balekaki bachema kelele balobi lelo yo pe population pe sibino confiance ndeko leze député lemba député nani omususu Daniel Saf député Mark Mkebai député boyebi babilo robino pe bosala baninga Christelle député boyebi robino pe bosala bato c'est so boke kuna bino pe boke mela soupe bolali pongi bandeko na ngai John Kabamba na zawana Mike Daniel Safalo Barabo meli soupe bino pe so boke mela soupe bandeko na zawana boyo kaka déjà bien na batte campagne na lobeli bino na moko muto apesi nga ni eloko nini ezaka bolingo po nini babiloko bwando sala wana na bibe ke parlement ezala bouger mais so bokoti kuna eke yiki salami papa moliera chara ndeni azo longia muto ache wana justice ezati na personne a chelongi na bino o créer yiki na chelongi na yo comme la justice te nalobi yango bien botiema kelele bon bokoti parlement babisu se belé ba irrégularité mais bato babimi ba député moko ta bika irrégularité zalayi c'est pour la bango kitoko intérêt privé yiki ça zai babima gite mais aro TV zoninga aro nanga sambwe mutuna intérêt na soit beaucoup pour l'intérêt population pour soutenir bino pour chabino maboko bandeko langa voilà tout ça na kati ya plateau la biso déjà le peuple parle bandi bobenga bandeko ba kotela na ndako bo recharger ba crédit na bi ke crise eza makasi mais bo recharger kaka deux fois moi lisungi deux fois soko deux fois mbongo pas voisin chaque crédit ebisa John Kabamba déjà bandi John Kabamba naza journaliste oyo ala journaliste social tokendaka ni na majorité ni na opposition naza ni na cash ni na lamuka mais naza na kati c'est-à-dire muto a besoin pouvoir au cours constitutionnel a autant na ye soka sali pour l'intérêt population na okumise na obeta mabo mais so yiki kezali obeta mabo bandeko na nga sujet la biso mokola lelo tozobeta par rapport ya ndenge yoza moboti situation tozo mené na kati ya mboka est-ce que ils ont sepelisa yo toujours sepelisa yo ti au monde d'une part tozo la lac za poissonner mais tozo lia ba mbisi ya pola tozo la police na biso moko mais tozo se retrouver tozo la kati ya insécurité parce que ozo pesa pe point de vue na yo mais na point de vue on la bandeko poto be banate zala la kati ya point de vue kobima libanda point de vue parce que tozala apela mona Congo Georges Milim un grand politicien la kati ya mboka au Congo reconnu par John Kabamba talanga modon voilà tozala to développer situation pour la simananga les social au check crédit le bon ndenga la zali nazomona vraiment faut pas kiper chômage nous t'attendons même ça les athées ou petit point de vie pour bailler au kabiso il faut justice ça na mboka ezate que non population bengi pour alobele la likambo ya ministre Songolo Pakala ministre wana tanwa yoki akelu ki sa mutu en privé biloko wala facile général m'oppose à général yone
Moussa n'a que non, soko kika ato défi mbongo muto misi revolver. Il a pas facile. Yiki qui a la tolignon soute. Muto intimidé congolais. Bande kolanga bapele comme kota na vana ya babino bozo na idée à travers élément oyo nazo senga parce que la plateau nazo la namo la Congo George Milumbu. Voilà. Tout la de bon to zonga to développer li solo kati ya mboka. Image. Na mawa na kolela. Jusqu'aujourd'hui, tozo kufa likolo ya ba autorité na biso. Nde bazo boma biso. Na koloba kaka likambo moko. Lufu ezali awa à 150 km de la ville de Kinshasa. Frontière muke entre Congo na Angola. Batu bazana ngambo ya lufu bangolais, batu bazana ngambo ya Congo ba congolais mais bango nyonso bazombo. Un gouvernement responsable a tué péage na Kasangolo. Au côté na lufu péage. Allez. Au côté Madimba péage. Pour na batu bakani paye bazimongo na banque $200, $300 akenda kosumba batu mwa village mike oyo. Oyo na Angola ezali 100 francs, 200 francs. Pour comme na Kinshasa, ça fait déjà 1000 francs. Mon tomatis biloko wana matatamponi. Pour avantager les Libanais avec leurs magasins. Ba semoule oyo batu nyonso ba komi kolia ba semoule est comme cher. Poto somba prix à semoule ya ba Libanais. Même semoule ezali na Angola 3000 4000. Même Libanais ezoteka na Angola 3000 4000. Congolais 25000. Camion kokenda péage, kozonga péage. Ce qui est trop pire. Olungwa bandundu, camion ya fufu. Ezolungwa bandundu par exemple avec 100 sacs de foufou. Bah, soit mis à $30, 30 000 ou bien 20 000 les sacs dans le village. Première barrière, sac mongo, il faut 2 000. Deuxième barrière, 2 000. Troisième barrière, 2 000. Jusqu'à 8 barrières. Les sacs payés à 20 000 arrivent à Kinshasa déjà pris de revient à 36 000 à cause des barrières. Et comme il y a des sikoyo, salongo, papa qui c'est 10 000. Service à hygiène, agriculture, foufou et l'homme, il va se mettre à 20 000. L'homme se retrouve avec le foufou à 60 000, 70 000, sans toutefois ajouter encore les bénéfices. Mon collègue a mis un temps à yoko tellement, toka bola, c'est que comme il a 150. N'a pas de boy. Par autorité, n'a pas de président Félix, c'était. Parce qu'il ne va pas travailler seul. Par autorité, il va tirer la barrière. Vous verrez le prix des sacs. Batika na nos frontières, il y a l'ouf libre. On a pris un sac de ciment, ndengo kokita, biloko ndengo kokita. Biloko nyonso wana mbongo wana bazo tiena ba poche. Ya ba individu, bazo mbongo ya batu, balandio na kechi au bureau de, bureau en, bazo la anda ba mutu ka botoli mutu. Biloko ya valeur ya $500, $600, ba botoli ba villa ba 20. Et keyi tango ko genda batu wana ba botoli ba kayiko tikana ba butika na bango. Mokolo biloko azongi nanda kwa bando koteka congélateur ateka biloko mususu ba reprendre ba konzi bolie bo bomba mbongo na bino bo service biso sikoyo. Un Congolais ne peut pas payer de l'eau. Un Congolais ne peut pas payer l'électricité. Vendez notre électricité à des pays étrangers. Cet argent, occupez-vous de nous. Quelqu'un qui a une ampoule à la maison, 2 ampoules, paye la facture de 10 000. Est-ce que ça se fait? Le temps passé, ça délimite pour payer une facture, à payer un réchaud, à payer un fer à repasser, à payer un congélateur. Pour arriver à payer une facture peut-être de 2 zaïrs, 3 zaïrs. Celui qui a seulement des ampoules ne peut pas payer. Vous êtes bandé qu'on a pu sauver bien besoin de voilà ce que moi je peux dire. Merci beaucoup. Ponanka, Congo est bon, la société de Bosona nous misala. Misala ce que bandé ko sale ma bien. La société. Tozala ma plomi kombe na ndako bana batangi bango nyos. So que na transco ba recevoir wana kutanga bukuta bango bazaba universitaire. Ba pays nyos biso tozana eloko nyos ezangi na Congo te mais eloko nde volonté.
volontaire bakonzi esala bamona pasi neti bana na kati ya ndako bazolia te bazomela te ozomona eza teke do euti epai kongo azangi eloko nini social bana bazotanga te mineral bana kuti babote bazobunda na ndenge ya koluka mwana soki asisi klase basopeli ye nini poudre esili afana na ndako biso bapapa na biso bazalaki bauniversitaire te me batangi babokoli batangisi biso babokoli biso olingi kongo ebonga social soki okenda bahôpital mawa mingi papa mawa mingi pasi na pasi mwasi abote na césarienne boke kopesa ye facture ya $1000 ye moko mona nanu $1000 yango te yango tolingi mutu akodirige mboka bato bakodirige mboka bazala likambo ngo baprendre ngo ame bakamata kongo lokola ndako na bango bakongole lokola bana bango soki yo tata mwana lamuki na tongo ale eloko te eske okozala tranquille ntango mwana yo azozala tranquille ale azolia bien azomela bien okomona mpe tranquille ekoti mais sikoyo bana bazolia te pasi na pasi okende na hôpital bato bamama surtout bamama césarienne kongo bana oyo bozomona bozozwa na mosala basoda boza na bezo basoda boza na bezo ya bato basala misala ndenge na ndenge mwasi aboti na césarienne akekangamela kuna mbongo eza te biloko wana yango bobongisi nano arme bobongisi baekole bobongisi sante bato balia eloko neti mutu lokola nga naza nanga potise te mais soki mwana nga ndenge nazobuni nazotekema paboye mwana sisi classe eske naza na age nanga oyo naza moto ofanda so nakoya kotekema paboye na likolo ya pasi nayebi te oyo nalobi kata nano soki na lobi nde voilà nalobaka ngo na répétaka ngo émission eza émission ya peuple soki ozogouverner gouverner que population se retrouve. À quoi sert bon ya obenga ma chef? So yiki que zobe ta peuple. À quoi sert bon obenga ma lelo oza la peine à honneur. Tolingi politique ya koyoka population. Voilà pourquoi tu créer une mission pour ba soucier la population. Monenge bato ba lobby. Papa wana lobby. Biloko en soi tant que côté ezalaka na autant que somba ezalaka moins cher. Mais ce qu'on tracasserie na nzela. Allô ndeko. Ah bonjour. Mote na yo poussa la musique à télévision na yo. Oui, là on voilà. Voilà. OK. Point de vue. Expliquer dans le social mais quand on explique parce que tant que social bande comme ça va comprendre été pour la banque sociale le ngolo ba peut-être que non ministre afutaka courante afutaka maïté azwaka sécurité fele mais population pour la souciate bachela souciate il faut cotiser sous mongo ya ba soda pour la goliaka pour la gomela expliquer le social pour la yezani Merci beaucoup Ndeko. Voilà, Ndeko a pesi point de vue nae, affinité, a pesi point de vue.
koya faire ofinga te me proposer na kati ya plateau toza pela mwana Congo na komba Georges Milimbo toza en direct bandeko benga pesa proposition na yo place oyiki kezali pour la solution ya yo nde mokonzi me ko benga na tension te so yebi ki oza muta ba tension zappel luka ba chaîne belé zali na ba émission na bango olanda te émission musique pour les za dimanche ba distrabino na musique voilà mbote mwana Congo Georges Milimbo mbote ndeko John Kabamba merveilleux. Merci beaucoup, merci pareillement moi na Congo Georges Milimo. Mais quand on l'obélit par rapport à l'intervention ya bandeko de Bautolo. Est-ce que na cause juste une minute avant na répondre na intervention de Wana nazo pesa merci na population de Kunga au bavota kingai. Nazo ki bavoa ebele mais seulement réalité et désir nende au moni tozo bunda pour que vérité azir ya irne ezala. Donc réalité à irne yango wane bimito lukasikoyo vérité des urnes. Voilà, félicitations pour la mona Congo tingi pululu et puis la base nanga nyonso on appelle ça un mot d'ordre d'exécution salami tingi pululu abimi député provincial député national place aux alliés na pesi mbote mais na ebisaka yo que non soko koti au saleli population te premier opposant na yo ngaye John Kabamba le vrai congolais mwana Congo parce que toza pour ça changement mais ça si j'étais to kota sur la sujet nani makambo ya social nalingana naloba par exemple ndenge mama wana gratuité ya enseignement ezala nde question sociale wana pour que mama oyo aza na 6 bana 2 bana baza na première deuxième année afutela bango liso te nde sociale wana donc gouvernement ezokota et s'impliquer pour izwa décision wana pour parlement ekoti et budgétiser yango parce que gratuité ya ofele ezate il faut l'état a subventionner ba école wana et wana il faut nde social ya liboso très bien ko pesa misala pour na ba jeune mbongo iza mal dépensé na ba gouvernement ileka OK ba banda ko engager 100,000 jeunes social yango wana to kana no peuple mokonzi allo ndeko allo Oui, eza ndeko Emile à partir à Kingabwa. ubengi biso parti ya Kingabwa Alobi boye ba politicien na biso balinga boyiba mboko. te ndeko proposer omoni tiboloba na kataka eza pona boye yo proposer basala nini ndeko na ngai soki bayibaki bao bakoya po bayiba te basala nini Oui, bao bakoya bazala na volonté ya kosunga peuple parce que peuple congolais azokufa peuple congolais azosouffrir bango bazotala te unité. Totala voter Martin Fayulu bango bakeli biso moto bango balingi. Bakela biso moto oyo biso vota. omoi bilobolo bakake na kataka nalobi likambo Martin Fayulu nazali na cour constitutionnelle nga moko dossier ezokende bien mais soki mpe ye mpe batie président faut bopropose baide mpo bavandi bazolanda ngai Félix Tshisekedi aza wana na Béatrice azolanda ngai Martin Fayulu place avandi azolanda ngai mpo toti obengana naye bandeko bopropose komemanga to conflit te bopropose voilà allô ndeko mbote loba Est-ce que masolo donc ndenge bolekaka na plateau pour na kolobela peuple est-ce que bakonzi wana badepute na ba ministre na biso bango bayokaka bino te ndeko bayokaka biso mais seul problème eza boye soki nga John Kabamba na leki na kombo na yo bakobenga ngai soki nazwi ministère nake na dame esili oh tosali émission po bino moko bomilobela ezala teke John amilobeli po lobi nakoma candidat nakota parlement nakanga munoko yango nde tosali émission milobela ndeko na ngai ça va pour que la moni que bino botolo ba vérité en fait que bino tozala mais bango bazo nier vérité na bino et que vous avez pas pas ba biso biso to kupa bango ba que la bona bola na bango moko siko proposition na eza nini ndeko ezali abongisa mboka sociale ekota aisiena toto ya misala tozokema na kongo awa na mboka bantu tozobika bia tokobia tozosufri awa ozokokamba na kokutela ndako te na mboka na yo moko mikolo bayaja karaka zokana na bandako bababa na mariage te donc moyen te mboka ya kobeka kana bango
Merci Ndeko. Voilà, moi la Congo Georges Milimbo, to ando sa to ya mindambu au solo lipendambu. Population sur les lagali comme social Ndeko nanga. Ce propos social en webonga. Il faut pas réduire non ba salaire ba ministre Ndeko nanga. Ministre mon bazo soki bazo combien? Au 16 000 avec combien d'avantages Ndeko? Député un simple mandataire a autant d'argent on a budget à l'état et le retard à malunga. Yo moni Ndeko nanga. Oui, je pense que le problème est les salaires. Parce que déjà, le gouvernement dépense de 4 milliards à 15 milliards. Le problème est enseignant foutama à combien? Licencié enseignant, licencié soldat. Nengeni nazo foutama ministre, un licencié nazo foutama ebele koleka bangonyoso. Monite que non richesse amboka eza distribué équitablement. Oui, ndeli kambo papa wana ya liboso alobaki. OK. Ça qui a foutu ça na 20 000 francs côté kuna mais eye côté kama na 60 000 francs na Kinshasa. Ba barrière nyos wana mbongo wana ekota kata na compte mon côté. Eza commandant société moko boye ye pe azam voama na niveau na ye. Mutu na mutu voama na niveau na. Imaginez ce qui mbongo nyos wana bande okota na compte alita. N'est-ce pas compte alita ngaza la ibede boy. Po ya de kofuta siko salaire a bien enseignant wana il y a des problèmes à Koloba, ministre parce qu'il a 16 000 ou député a 13 000. Problème c'est bonne gouvernance et zangi namboka oyo. Omoni barrière nyoso wana. Ceux qui va concentrer en nyoso wana ke na wenze tangu saki ekoti, il faut fouta 10 000 francs na mutu wana opérateur économique disons afuta na compte. Omoni ke mbongo eza ebele po enseignant futa ma bien, bourgmestre futa ma bien atika ko gérer ma en désordre. Donc mutu nyoso ako se retrouver na salaire à bien problème même ba jeune s'il faut engager belé ba engager bango et belé voilà. Futami. Merci beaucoup à moi na Congo ozo konje po yonde ozo répondre bango peuple mo konje allô Ndeko. Allô bonjour monsieur le journaliste Mbote kima mosika télévision na Ndeko na ngai ouais na kimi mosika ngai ko motanga Clovis na commune Selema. Voilà, Ndeko Clovis tozolobela mingi likambo etali bino population proposition la bino eza nini? Est-ce que boza na bonheur bozo sepela to yiki kezali? Bon Ndeko en vrai dire epengozali tango na epengozali c'est parce que tomoni que non candidat moko ya opposition aleki na pouvoir toza na esengo moi pas tezoya na nini parce que makambo biso toboyaki oyo eleki tomoni basi ndenge ndekwana toloba makambo ya bapeyage ndenge tozomona vie oyo touti kovivre gouvernement oyo eleki personnellement na motema moi pasi ezali pourquoi parce que ne fallait pas gouvernement ya président oyo aza élu assassie na gouvernement ya kala parce que le même comportement le même habitude ata soki ezongi na ebandeli ya 1, 2, 3 mois mais à savoir que non plus tard le même comportement ekozoka nde eloko ezosala biso mpasi soki akomeka koameliore ata mwa mokie ke non batala na gouvernement eleki bango nyonso baza mabe te mais eza na batesi oyo eza mabe oyo eye kokomisa l'ancien président na baerreur en tout cas ameka ete kotala abongisa de façon que non social ya peuple congolais ebomba de façon que makambo ebomba parce que bajeune bazosouffrir mingi on azalaki nango ya koloba yango. Merci Ndeko na ngai, en tout cas c'est vraiment un plaisir apesi point de vue na sans pour autant afinga apesi makanisi na kitoko mwana Congo Georges Milumbu à vous. Oui, donc ndenge Ndeko auti kokoloba promesse ande disons président a kozala confirmé a travaillé na logique ya renouvellement ya classe politique. Omoni majorité FCC déjà ezui majorité na ba parlement. Soki lisusu ka batuana bazongi, je ne pense pas que échanger même makanisi. Donc batuana ba proposer batu ya sika asala na bango pour que leadership na ye influencer batuana et sika bisika bakozala babanda kotosa ye parce que batu ya kala peut-être ba yebi ndenge ba yebani moi ko respect peut-être kozala te mais ceux qui a vu bilongia sika et puis batu ya mayele pas seulement kozala bilongia sika ils ala pe basé sur les compétences donc question ya gouvernance wana et ça la voilà face au peuple. Allô Ndeko. Oui, allô bonsoir. Motena obeng bisop komona. Comment on a bien depuis la commune d'Engeli. Voilà proposition là. Proposition on est allé parce que tout le monde présent c'est pour
proposer d'aller à même changement mais à travers le bateau à Kalali qui a changé le mouvement le bateau à Kalani au sol on l'a proposer d'aller Congo émerger position là on le voit qui est en bas. Voilà le peuple qui parle, peuple à maturité, peuple qui toque à se proposer. Batouakala, oui, Batouakala Babomigo, Yiki Yiki Koti, Makasi, et Kola Foufé Zalakombe, Carburé Zalakombe. Dego Langaï. Voilà, allô, Dego. Allô? Kima Mosika et Tando Ike na yon Dego. Mote, Obengi Bishop Komonani. Benyo na kodina ngiri na soko intervenir pour la conseil na gouvernement au bakopone. L'idée n'a pas un changement politique. En tout cas, il y a la soleil, tout le monde, tout pardon. La justice va former et puis, dans le conseil ici, cabinet le tribalisme est accepté. Quand même, le tribalisme est travail qui n'a pas de l'autre. Il y a existé, balouba, photo, montilouba, photo, na cabinet. On dirait bien qu'il faut dans la moulouba. Et l'autre, il tombe à ma Merci beaucoup, maman. Tozongi mwana Congo. Maman outi koloba wa lobi, il faut qu'on évite le tribalisme. Est-ce que le tribalisme est à la base ya kokufa ya mboka? Bon, ngai na zo concevoir notion ya tribalisme na sens wana te. Soki tribalisme eza mêlé na médiocrité. Wana nde komi tribalisme à mabe. Mais soki lelo et monani ke leki par exemple ya Tshisekedi aza ingénieur na domaine moko énergie et ayebi penza. Konome ye ministre ya énergie et puis esali ke Kinshasa mobemba ezu courant. Omoni ke wana eza makamba tribalisme eza problème ya compétence. Mais ceux qui ont tribalisme sauvage, où il y a parce qu'il y a moins kasi, il faut avoir musala parce qu'il y a musala et puis et le côté aza médiocre. On a des tribalisme tout au bout. Mais bon la biso est mystique. Lango yo est adopté pour les militaires et les lingal. Au moment été tangu yiki koti na nega est ba tutu wala. Mina seba. Mina garira. Siwe yokoma. Ouais. Bon, voilà. Tous les Africains, tous un processus. Voilà. Moni makamba démocratie, tous les Kolango. Mais premier année, tous la Momokonzio Azoya a misé sur les compétences. Moni déjà Mokonzi Kabila Lubaki a zangati 15 000 collaborateurs. Yépe il faut pas akouana na libuluana. Il faut vraiment c'est que pour la sélection par rapport à compétence. Nengen de komora utikolo bawa lobi bato kala bazonga te. Soka respecter peuple. Monite que non place wana a problème ebelete. Nde likambo tozo lobela batu ya kala bango sote baza mabe. Moni eza pe na batu ya kala o baza na compétence. Peut-être ça pour premier leadership ya chef na bango. Peut-être hier azoya normalement à quoi dans leadership asik. Nde tozo espérer que il faut à se faire entourer na batu oyo baza compétent. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Pas kozwa kaka pasteur azala ceux qui ministre éducation parce que à terre à l'église à kanisi que ako sala ki bana pe ba kotanga. Non, donc sélection na à se faire entourer na batu oyo baza compétent. Face au peuple. Alors Dego. Ouais, bonsoir Néo. Motena yo ben biso ap komone. Voilà, Ndeko Nangai, Zala peuple, mais ça point de vue. Kima mosika ya télévision Ndeko, Ndeko so bobengi soit okangi son. Boye ti nazo reprocher bino ezoli ya minute Ndeko Nangai.
bato ya kala nde batondi mpona se tozomona kaka ke vraiment oyebi te ndenge nini président komema biso olingi na ngai yango wana. Voilà, tu continues na yamba deux appels pour bangonde bakonzi. Allô ndeko. Bonjour papa. Mbote na yo bengi biso komole. Papa la vie na komé à Kinshasa. Voilà, point de vue na rapidement. Papa to maele mingi bongisa mboka te. Tozala besoin ya bato bakoza na souci ya population. Likambo za mboka o nzela. Ba gouverneur o ba kotia. Il faut citer Masalongo et Songa ya makasi. Gouverneur bourgmestre abongisa na nzela na ye. Oza bourgmestre akomi bongisa na commune na yo. Toko te bourgmestre wana landeli batia pe quartier. Batia pe quartier pe babongisi na coin na bango. Contrôle faut sala. Nzela il faut bonga. Salongo pese ya solo wana to sala na ngo sarité leki na Kinshasa. Pour ça ngai yango wana. Soki basala contrôle te ata mpe bafandi wana ezalaki bazobongisa te mpo na nini ofandika na bureau bilimaki na te okumeka sukala na ye mutu akwe na ye batusu batava ekongo oyo ya mokondo azwi te kobonga lelo te ekobonga soki sisi ezali na kwe batibi yo bongisa mopanzi na yo kongo kokende liboso. Merci beaucoup Ndeko. Merci papa. Voilà, merci beaucoup. Merci bozoyoka proposition ya peuple. Soki bozoyoka yango bochango en pratique. Voilà. Ndeko alobi bosoto trop. Baja hygiène kutu to yebite soki bazala to bazala te mona Congo. Na apprécier une idée ya mama wana Tshisekedi akozala président akozala confirmer akozala bisika nyonso te. Omoni ba barrière wana 10 ezo salema kuna. Eza mokonzi Kabila te eza général ya armée te mais eza kaka congolais bisika nyonso azali. Donc premier aussi la conscience collective et conscience on a pour il faut leadership na niveau l'écolo et fort pour orienter makambo na se soki kaka toye kaka boye ndenge toza neti toza diriger te et makambo et continuer bongo donc situation ko changer te. Voilà, merci beaucoup. Tous on a régie pour tous soit pe bateau, tous la bango en direct, tous soit bino na téléphone calaminité parce que zali bolobi moi na Congo répondre bino après tous on li susu en direct pour tous soit pe bandeko bazala bandaku. Image kuna. OK. Si oazola lelo libanda, azo batelo nzela mobimba place to zokende. Mais bazo fute mbonga malonga te. Munganga oyo aza soigner yo, azo pesa yo traitement pour la bonne santé. Bazo ko futa ye malamu te. Okotala professeur o attention classe pour yo lelo comme ministre ou comme président. Bazo qui paye te. Pourquoi cette politique de deux poids deux mesures? Ya moto senga na bokonzi ya sika oye. Il faut tout mettre comme clair na makamwana. Il faut tout la makamwana ndenge ni kotambola. Il faut tout monde vraiment que non mututu a se retrouver na musala na azosala. Je dis et je vous remercie. Nazali moko ya ba habitants ya quartier Radi na commune ya Selembao. Navandi na quartier oyo ça fait très longtemps, il y a environ une vingtaine d'années. Mais na moni que quartier na biso tozali confronté na problème ya environnement. Problème notamment ya ba érosion ezali ebele. Bambula oyo ebeti mikoleleki awa boye. Soki otamboli na Selembao kobanda avenue Bandundu okeite na Maimbi okeiti na Kitokimosi na se batu bazali ko vivre vraiment na condition bien pasi makasi yango tosengi na bakonzi oyo bakokota na députation provinciale et à la députation nationale bayeba kokanisa pona bana ya Selembao. Bana ya Selembao bazali na pasi koleka concernant makambo na lobby ya environnement. Tozali na commune moko yali enclavé. Tozali na babus oyo kindekezando te. Babus neti ya Transco. Ligne ata moko ezalité. Donc bakonzi oyo bazali ko diriger biso bayebite ko négocier na société Transco pour ko tinda biso bus. Ezala côté ya Selembao face Mongafula. Ezala Selembao batu barukufa na ba formol. Tozoli ba vivre frais oyo belé zo esali ba mikolo combien na nzela. Mais tozana ba lac oyo tokoki ko exploiter ba biloko wana. Awe ko sala ngope to banda pe tozoli ba biloko ya mboka na biso moko na santé na biso moko. Tozana ba espace belé a créer mambo agricole. Ya biso moto dépendre na makana msoke to ke ndaka na ba frontière lufu to so mara ba biloko ngola biso moto ko sa ba biloko na mboka.
yango wana mwa liloba moke na koloba ete changement ekota na mboka na biso. Je vous remercie beaucoup pour la parole. Bon, pour le problème, il y a couche sociale na biso. Nous savons très bien que nous avons des sérieux problèmes. Entre autres problèmes, il y a l'électricité. Mais c'est passé, c'est l'électricité. Vraiment, ils ont handicapé biso makasi. Comme vraiment na mboka oyo, chaque fois, faut que soit makala, bakoni et consort. Problème, il y a maï. En tout cas, parce qu'on a fait maï il y a 2 fois par semaine. Des fois même, ils ont sousté. Donc, peut-être na maï en boule, il y a également un problème d'enseignement. Éducation, ils ont sous bien. Nous sommes contraints de foutre moins bon que belé dans l'école. Or, nous pratiquement vivons à revenir tout ça lavement par jour, tout ça à 4 000 francs, 3 500. Alors, vous comprenez que les professeurs dans l'école, des fois, sont maintenant à l'abri, sans abri, disons. Il y a corruption. Comme tout ça, bon, on peut qu'on nous sommes bon, il y a le souci. Ils sont maintenant contraints que plus moins point, comme ça, ils passent moins bon la corruption. Donc, éducation, équité sous ma casse. Biso ba jeune bilingue ya Congo particulièrement na Kinshasa. Toza na kati ya chômage. Misala ezate. Bato pe bazo sala, bazo futa mabien te. Ba policier na biso ba na salaire ya malonga te. Ba enseignant baza na salaire ya malonga te. Na ndenge nini tala ba soda ba futa mabien te. Ba policier pe ba futa mabien te. Bao sala pe misala ezate. Insécurité na mboka. Tozola la kimia te. Po awa passe leki. Mai ezala raté. Biso moto ana courant. Mais courant toza na ngote. Na biso moto na courant to na ngote. Voilà, le peuple parle. Allô Nego. Oui, allô papa, bonjour. Mbote la yo ben bishop Komonen. Voilà, monsieur Alain, point de vue là rapidement. Merci beaucoup, Nego. Merci beaucoup. Kitoko Nego Nangaï, c'est bon. Peuple Aza, vraiment, la conscience. Allô, Nego. Allô. Allô. Qui m'a aussi la télévision dans Nego. Bonjour, monsieur le journaliste. Mbote Nego, ben bisap comment on est. La bengi, la commune à Serengaï, papa Bikando Théodore. Voilà, point de vue là, rapidement. Point de vue dans les Aliboui, eux, ils ont mon pour na papa avant de primer na yo. L'histoire à Mboka Congo ya munene la Kinshasa te. Congo ya munene. Pour te évoluer, to comme musika, il faut to luka moya ko créer emploi. Ce emploi zalinde, vie sociale ba to bonga po ba ko puta ba bango, ba ko pesa mbongo a salaire ba vie da banda ko futa nda ko bien. Mais tata za peme na wana makambazo bezanzira. Kinshasa eza RDCT. Kinshasa, comment mobimba va souffrir par-ci par-là. Alors, le gouvernement va aller le Batouakana, va longa bango nyos, va longa bango mariage d'administration, bâtien bazana raté, mais pour le moment, va souffrir, va nouvelle unité, va licencier, va zali, va j'ai toi, va zali, va gradué, va diplômé, va zali. Nyos va chômer. Mais ceux qui régime où tu peux qui va emploi par-ci par-là, mais tout comme un chômage à monter autour de la raté. Alors, papa, wana, donc c'est un mot. N'a pas cet exemple, mon co. Ce qu'on
okei na rivière Kwilu na Bandundu okei na plantation oyo ya Bagata babelge batika eza pepe dans des 200 000 hectares mbila wana eza kobeba lelo sikoyo otalise wana ezosuki biso tokomi biloko nyonso ezo ya kaka na libanda aussi lota mboka na biso lelo soki otali parti pala omona eza nanu kaka zamba eza freshe tokomi kaka kozwa mosala okota na politike okozwa mosala okotaka na politike bongo ye tata avandi pembeni na yo wana mpo na nini bomengo aza nango apo okreye emploi na mboka na ye na suki wana. Merci beaucoup Ndeko Nangai. Voilà, toujours continuer toujours. Papa, on répond à eux. Allô Ndeko. Bonsoir. Mbote na obeng bisat comment on est? Voilà, Tikala la CIG, Zala, vrai Congolais, répondez à Bissot. Après, quand la mort a dit son mot, les transports exatés, pour lui apprendre à exater, Moussa fait pas si peu Moussa la on la vie battée. Pourquoi habiter la société, Moussa exaté maintenant. Merci beaucoup Ndeko. Voilà, merci. Toujours on a ce qu'on a moi na Congo, Georges Milumbu pour amekaper dans cause tout soli déjà la bino. Boyo kaepe proposition là parce que le peuple parle tout ce que la rabino de population boloba tout monde ba entreprise ya ba expatrié belé mais na kati wana na ba entreprise wana Kongola zo futa mandenge ni Kongola zo vivre ndenge ni mona Kongo toke oui ndeko ngana lobaki awa proposition ya parce que bato tango bazoloba babongisa social ezoloba nini eza flou pona bato mosusu ngana na pesi proposition koloba que il faut par exemple dans le secteur éducation gouvernement et ça la gratuité à enseignement ezala omoni social ngana zolo na lobby ba enseignant wana bazo futa mate 250 000 ba futama parce que mbonga ko futa bango ezali to futa ka batena FEP na l'état pe misala tena FEP social yango wana nazo proposer ndenge budget l'état eza 4 milliards bazo dépenser 15 milliards gouvernement si que zoya établi sur gouvernance sur transparence pour que va prioriser emploi ya ba jeunes ba banda ko engager 100 000 à 200 000 jeunes c'est possible na pesa ka toujours exemple que tozo tonga wana kisasa même na mboka mobimba nazo ba enseignant wana izaka kisasa te ko gratuité wana izaka kisasa te omoni ke ndeko wana banda ko kolanda bien te ko engager 100 000 jeunes ba ko engager ka kisasa te izolo bake omoni par exemple ndenge tozo tonga na kisasa même na ba province nani afuta ka permis ya modification be ya construction batu muke or batu ya okende ko soma ko senga ba taxe wana ndi bazate toki ba bangaje ba D6 ba ya littéraire ba lakisi bango koma ko collecter ba taxe mo wana misala te donc social yango wana ngana zo proposer donc nazo proposer makambo ya Kishasa te et ndenge mokonzi Kabila alobaki ke azangaki 15 000 collaborateurs il faut gouvernement kaya et président akoya aluka kopona batu oyo ya mayele bazala pembeni na ye po makambo oyo esalema parce que mutu oyo azwaki décision ya gratuité tina na 3e primaire azaka na mboko no pendant que toza na moitié ya baenseignant bazofuta mate moni ke mesure ya gratuité esimbite parce que bato bazalaki pembeni ya mokonzi bazalaki bango te donc nani proposition ya ngai ya sociale yango wana ezaka mpona Kishasa te eza mpona bakongolais nyonso na mboka mobimba voilà face au peuple allons Ndeko mote na yo ben bisop commandant voilà proposition na yo merci beaucoup Ndeko voilà boyo kibino ba uti ko voter bino bozoka bo voter ba loi bien bandeko surtout bandeko nanga ba journaliste bo gagner bo sali makele lelo bokoti bandeko bonge la paix soupute bola la pete ponga ngana lovia ngo bien na ko disposer na si moi na Congo héritier siala directeur programme na si ke na ko meka ko dialoguer na ena zo espace moko uniquement pour la tala rabino na ko kota na caméra soki yo journaliste ogangaki oza député lali ndeko nanga na ko filmer na ndengo laleli soko lieka nyaka
ngane na kotiela bino makelele. Voilà, tokende kolanga rapidement. Aussi eloko mususu nazo proposer eza contrôle na mboka oyo audit eza te. Omoni audit banda école même service oyo ekoletaka ba taxe na ba wenze na ba dépôt mutu ya contrôler bango azate. C'est pourquoi mutu na mutu police routière to futaka banini banini na nzela soki usali infraction mbongo wana kekendaka wapi. Donc notion ya contrôle ezate. Mbota roulage, est-ce que mbota roulage peut l'état est bien? Est-ce qu'il fallait mbote ezala parce que nde ezolakisa ke biso ko congolais tozozanga notion ya dignité. Un homme digne akolinga te azwa mbongo a détourner akotia yango na kesi ya leta po afuta masalaire bien. Omoni ministre wana asala po afuta policier wana bien, mutu nyonso oyo azosala même na wenze afuta ma bien. Siko dignité de tozozanga. C'est pourquoi nyonso wana ezokende d'abord na école. Gouvernement ezoya il faut se pencher aussi sur l'éducation parce que la main d'œuvre ezosala et utakande na école moule nango fabrique nango eza école tango bana wana depuis première année bayebi makambo ya corruption ya fraude secondaire makambo 100% université donc face au peuple corruption voilà. Corruption Face au peuple. Allô Nego. Allô. Mote Nego. Allô. Allô Nego Mote. Papa, s'il vous plaît. Non, bien. Nazo kayo bien tende ko ngai voilà. Tu continues. Allô Nego. Allô mwana Kongo. Mote na yo bengi sa ko mola. Voilà, rapidement pour le Papa Chabak Mazolo Baboui. Président Aza opposition. Gouvernement, parlement, Sénat et Kozala, il y a FCC, na bate édition. Sko bato ya tika bazolo babachia. Eza ya FCC to ya opposition to ya watu. Parce que FCC nde kotika na makambo. Nangi yo mwana Congo limbolela ba Congolais. Hein, parce que normalement tant que tu ko voter, il fallait tout ça là tout pour que sa président peut ba député. Hein, mais pour koka qui peut faire sa président ba député, si vous pouvoir moyen président exercer en privaté. Voilà le problème. Merci beaucoup Nego. Mwana Congo Georges, est-ce que le cola FCC est majorité à député? Est-ce que vous allez pas obliger ba ministre à la majorité bautara na FCC Mwana Congo Georges Minu? Dans tous les cas biso nyonso toza ba congolais. Bato bakozala nomé eza ba congolais. Soki parti songolo ya mutu ya kalawana azui ba député ebele. Tango ko proposer ba ministre premier ministre wana na président de la république azana pouvoir ya koloba kombo ya mutu oyo azalate. Botelanga mutu oyo parce que ba service na ye e ko informer que mutu oyo azaya kala aiba bisika songolo asala boye azana moralité te. Donc azana possibilité ya ko négocier ba proposer ba tuasika parce que eza ekoza ba négociation nenge peut-être à la majorité na parlement il y a négociation wana en tant que président de la République en tant que garant de la constitution à cause na pouvoir wana parce que il peut même arriver à dissoudre le parlement ce qui bazotia mutu pasi. Donc tu vois donc azana pouvoir ya ko faire nommer ya ko nommer ba tuasika pas son premier ministre. Voilà, face au peuple. Allô Nego. Motela obek bisop komone. Nazo ka obiate ndeko na ngai bato pele bazoluka bakota ligne soki bazwi yo ligne en tout cas ndeko. Allô? Allô, bonjour. Motela yo obek bisop komodani. Voilà, maman Mimi, point de vue na yo. Voilà, na comprendre bien te, lobi da nini? Na comprendre yo bien te, s'expliquer bien maman. Voilà. Est-ce que vous comprenez ida maman bien lobini anyaka lobanini mo la Congo? Bon, souci na eza ko lobake équité ezala ba député ata bazui ba salaire na bango bakanisa pe les femmes ba veuve na bato mususu ba banda ko futa ma selon que za veuve militaire. On dirait compréhension na ezabo. Ba ministre na ba député bazo zo mbongo ebele.
bazwana mbongo wana ba réduire parce que moni mutu to comme candidat omoni na ba artiste musicien candidat pas ebike kuna nde place bakendaka kobuka ya kobuka siko soki bazwi na secteur peut-être ya sécurité bazwi ba soldat na biso ba matise ba soldat moko azozwa $10,000 papa mutu to kokoma volontairement mutu to komi na un soldat akengela ne mboka idée wana moni yango nde ni mwana ko ndenge na bandaki koloba awa ne bandeli ke il faut gouvernance c'est-à-dire que mbongo ya mboka ezala diriger na transparence na bosembo nde tant topesaki exemple ya mama na bandolo bake saki ezofutama na 20 ezosomama na 20,000 na mboka mais etekami na 60,000 ba barrière ebele na ba taxe ebele mususu a proposé kuta lobi que non congolais il faut même pas foutre la facture ya mai ni ya courant pona nini mayo tozotekela bapaya courant tozotekela bapaya mbongo wana ekendaka wapi avu nde nazolobake mbongo wana soki togere yango na bosembo ezokota na compte ya l'état na dépense ezala planifié pas ndenge bazofutama bazoutilize babudget ya mboka mabe ekosala ke mutu nyonso akofutama malamu salaire ya ministre ekokipe mutu te soki baemploye lelo 200,000 jeunes par an donc c'est-à-dire que dans 5 ans bakoa employer 500,000 jeunes 500,000 jeunes wana je pense ekopermettre que basalaire wana mbongo ekocircule mutu ya okipe sa salaire ya ministre emploi eza la problème te mais ce qu'on futa na rémunération ya facteur travail ndeko na ngai nde yango wana na mboka oyo ba mobilisation ya recette eza faible eza scandaleux soki mutu azofuta ma 13,000 enseignant azofuta ma 120,000 c'est scandaleux premier à équité je pense que le gouvernement oyo eko se pencher dans voilà face au peuple allô nego mbote na yo bengi biso comme on a juste dans un machine à sans fil comme on a Patrick nazo yo kayo ouais bon dernier le propos nego papa na biso na plateau na te ko s'attaquer na papa te mais yo pesa point de vue nego la ngai OK point de vue na meza boy omoni à propos mutema bena biso ba congolais parce que mboka ezaka ya ba négociation banda ko bosa ba ba négociation na ba négociation ndenge ba paye musu tambola omoni que FCC va député on a admis 385 est-ce que biso ba peuple biso comment se retrouver personne n'a qui angwana kitoko ndeko nanga voilà problème ezapé wana omoni voilà to yamba epo to kata bapel allo ndeko allo mbote ndeko allo papa mbote na yo bengi biso comme on a mbote papa merci beaucoup mwana Congo mais tu as te faire nango makasi voilà point de vue na yo point de vue na mesa bato oyo bakotravaye na président ya sika bato mibenga kaka majorité présidentielle toboyite mais bazalaki na volonté ya kosalela président ya liboso mais bayebake ntango bakokota siko baza majorité ya président wana alors soki bakokota na idée ya majorité présidentielle ya liboso bakosala biloko te alors bachange bato oyo bazalaki nango ya liboso mpo na mboka ekende liboso batikala na idée bazalaki nango kio keleka oyo ya biso ya liboso nde eza kogali ya mibale tozosenga vraiment ke social ya peuple congolais ebonga surtout este ya congo bamama baviole bango basala likambo wana indemnité ya peuple congolais salaire école santé makambo nyonso baréduire salaire ya bango ya baministre po ete basoda na bapolisie bazwa mpe mbongo ebele bamona lokola ke fete na bango bazalaki na ya liboso wana eza kocontinue te so bakosala mpe wana président azala mayele azala mpe na autorité ya pouvoir likolo na bango soki moto asali mabe azala na kati ya kolongola ye ata parlement wana soki ebetiki attitude yango anobe premier ministre ya choix ya population merci beaucoup mwana congo kitoko merci beaucoup mwana congo Georges Milemu rapidement parce qu'il oppose à lui homme politique mais quand on expliquer la population ndenge ni oppose procéder pour aider pemboka là parce que les lots peut bazo constituer gouvernement ba ozala pe la posa là yo passer na web sabango balukela nga petingi akota la kati ya gouvernement wana ndenge bo voter ye ndenge pe dazo senga akota la gouvernement Georges Milemu rapidement oui donc na monique dans les populations ça na mature et ça la proposition malamu premier kozala nde leadership ya président ya sika ata mutu ya kala ba proposer ye akolanda nde leadership na ye et toza confiant que leadership ya président oyo akozala confirmer ako influencer ata majorité et proposer batu ya kala ou bien bato baza
na compétence était à cause de la mesure et à détecter bango pour que asengaka bato wana ba proposer bato mususu oyo akomona ke baza na compétence et baza pe na culture ya dignité parce que congolais toza biso nyonso na maplo mebele ya minene mais culture ya dignité nde toza nango te et je pense et cause la critère ya malamu o mokonzi asika cause la confirmer a miser sur bato baza na culture ya dignité na moralité pour que basalela mboka azala ta ya majorité mais azala muto aza na culture ya dignité parce que ba congolais oyo baza na culture ya dignité baza bisika nyonso na opposition bazali na majorité pe bazali peut-être babandaki ko utiliser bango te donc je pense na mokonzi sika asala bongo de sorte que ceux qui bandi côté les melaye en tant que président de la République avec la constitution à l'élo à cause dissoudre le parlement et après si délai moko boye pour organiser des élections donc nous sommes ezana problème à leadership na yeko akamamboka. Merci beaucoup Mwana Congo. Voilà, face au peuple. Voilà, le peuple parle, peuple a outi koloba, aux populations a bonne noté yango. Parce que yiki toza lango parce que bo respecter peuple té. Fraternité, tribalisme, méritocratie ezate. Tolini méritocratie ezonga. Population se retrouve, maye population lobby, boko mango, bosale lango parce que ah toza maramuto nga leader. Nazolo bon non ya peuple non. Peuple a milobele lara à travers émission nae. Merci beaucoup. Aussi mon caméra toza di na Mwana Congo, na kombo ya merveille en Veko. Merci beaucoup. Na Mwana Congo, na kombo ya Lolo Kimbinga les contrôleurs. Merci beaucoup. Lisusu na Mwana Congo babengi na kombo ya Koko Dema. Nenye pe azalaki wana po a assister biso. Merci beaucoup. Na directeur ya programme ya kati ya canal Mercure Télévision na kombo ya Héritier Siala. Formidable Oyazali Kosala Mosala na Kitoko eza komona un peu partout. Merci beaucoup na Jérémy Bafunga OEP azala kuna po afinela bino ba bouton maramno soto les gars bien. Merci beaucoup na AG Likondi, papa Likondi place Ozali. En tout cas merci beaucoup. Tokutani mokolo oyo ya toujours